Bandeko babolingo mbote na bino mingi bisika bozwami naza na esengo ya kozonga lisusu na 2024 oyo kosalela bino émission ya liboso ya ne oyo yango wana ina banda na kopromouvoir bafruit oyo ezowutala mboka na biso na Afrique. Lelo bandeko naza na esengo ya kointroduire bino fruit oyo babengi na nkombo ya safu. Lelo eza mokolo ya safu, en tout cas bisika nyonso bozwa mpasi bozolandanga na lobi mbote na bino mingi losako kya mbote zeno zya zingi abari malukai bandeko bisika bozali na pambo bino bakongole boza wapi bakongole napesi bino mbote nalingi bino mingi nayeli bino lisolo ya safu. Lelo tokosola na ntina na safu. Safu ezali fruit moko ezali tropical eza biloko ya mboka na biso, eza biloko na biso baafricain. Fruit kitoko tolia yango mingi me toyebaka te baimportance ya kolia bafruit wana dans le quotidien. Kaka nde naza koencourage bino toujours bandeko toliaka bafruit toliaka balégume totambolaka makolo tozala bato tokomela mai na faso ya malamu esengeli komela mai po tozala vraiment na bato tokoyeba kobalancer koéquilibre nyonso ezokota kati na biso po tovivre longtemps. Tozomona bato bazokufa mingi en tout cas ezosala pasi toza na besoin babiso totika na bomoi en tout cas nzambe abatela biso tochange makambo mingi na bavi na biso ya tous les jours po tobénéficie na longévité. Longévité koya so tobondelaka mingi soki tozorespecte alimentation na biso tozolia bio tozolia biloko ya naturel so tozwa vraiment bato oyo toza makasi na baexercice tozotambola tozosala oyo ezali malamu mpona biso togarde bonne santé kosunga biso tovivre bien longtemps. Sans oublier koluka kimia shalom on aloba na tout le temps shalom shalom so ezodépendre na biso bandeko tozala bato ya kimia so toza bato ya kimia tozoboya baproblème ekosunga biso mpe tozala bato tozala épanoui mpe tovivre en parfait état de santé to vivre longtemps. Vraiment nzamba apambola bino lelo tozolobela fruit na nkombo ya safu. Safu ezalaka fruit en tout cas safu euti na Afrique. Safu eza biloko ya mboka na biso masolo ya mboka na biso nde safu. Safu eza fruit moko eza plus consommé na Afrique, eza plus consommé même na ba pays occidentaux. Safu ekoma kokota na ndenge moko ya ebele même ba américaine eko découvrir kenda na ba américaine mosusu baliaka déjà safu ba comprendre basali ba recherche ba bien fait oyo eza kati na safu biso ku ba africain ba congolais tam tout négligé moi safu to ba eza na ngi to côté ba na ngala ndako ba safu eza ko test like nothing loko eza na goûter mais nazosala effort nakotela bango basafu bakoma kolia yango malembe na komesanisa bango à partir ya bapetit déjeuner mpona kolesa bana safu facilement so balingi yango babi ezotest like nothing salela bango yango na kati ya déjeuner otiango na place otia beurre ndeko otiela bango safu otieli bango mpe mwa salade moke na kati otie mwa tomate na kati otie mwa charcuterie bakolia yango kitoko bandeko baoyeba te kotie safu na kati wana ezopermettre bango kaka bango mpe babénéficie na bienfait oyo eza na kati na safu. En tout cas safu eza fruit moko kitoko euti na nzete babengi safoutier. Originaire ya safu ezali ya forêt tropicale humide ya Afrique orientale et puis na Afrique centrale. Tomonaka safu na bamboka na biso na Congo donc eza vraiment masolo ya safu ebandi mpenza na Afrique biso mpe na kati ya Congo toyebi safu malamu ebota na mboka na biso ebele. Eza fruit moko kitoko eza fruit moko kitoko tozangisa yango te na alimentation na biso na cuisine na biso po eza na ba bienfait makasi. Fruit yango eza nango molai te ezalaka kaka 7 cm eza molai mingi te ezalaka na po moko brillante eza na couleur violet eza na couleur bleu et na kati nango ezalaka vert soki otali vert ya safu na kati ezomonana mpe mpe lokola avocat. Donc safu eza vraiment fruit ya kitoko safu eza spécial eza na kati eza fruit moko spécial po ezalaka na ba huile na kati nango huile nango wana esalaka mpe ememaka mpe babénéfice ebele eyedaka bana ntango baza mike so osalaka huile ya safu na poso ya bana omonaka mwana ozala na poso kitoko bamakonzi ekozwa ye te po safu eza vraiment médicinal eza vraiment fruit moko médicinal nyonso nzambe asalaka eza malamu nde nalobaka. Vraiment safu eza na baminéraux ebele baminéraux lokola potassium. Na kati ya potassium soki oliaka safu potassium eza na kati ya safu na biso eza koevite biso baproblème oyo ezali cardiovasculaire mpe na kati ya baminéraux kaka eza na kati na safu tozomona mpe baminéraux lokola bacalcium
calcium ezana pona ko prévenir ba problème ya crampe to mona bande ko mio mona ba crampe be bazukanga makamba makolo en tout cas kisi ya malamu ya kitoko ko aider pona ba crampe esala kayo ndeko liaka safu mingi ba mama zemi nazo ba tango na daka na ba zemi na sara ba crampe bele mais lokwa na yeba kate so na yeba ka fa na consommer safu mingi elinga ko aider nga pona ko éviter nga ba crampe ba crampe, je m'excuse. En tout cas, ça faut ezala ba minéraux mususu lokola ba magnésium. Magnésium ezali ko déstresser mutu. Bande konde to na poto o to mona ba stress ezami okima boy musala, ozonga boy fo zo bana na ba activité, o sala boy fo récupérer mon so ba cycle, to zanga ba stress ebele. Mais soko zo lia safu na magnésium ezala kati na safu, ezo aider o se déstresser. Vraiment to lia ka safu ezanga kati na ba alimentation na biso, pe na kati ya ba minéraux ezala kati na safu to za pa na minéraux lokola ba zinc na kati eza vraiment bien pour la bonne santé ya banzoto na biso. Vraiment ça faisant la ba vitamine ebele telle que vitamine A. Vitamine A ezali bien pour le fonctionnement ya mutema na biso. Mitema na so pour fonctionner bien et senga na so to consommer ka safu lokola vitamine A eza na kati na safu. Pe vitamine A wana et d'arape pour la ba poso na biso ezala malamu éviter ba problème ya ba poso ma balade ya ba poso et puis vitamine A wana kaka et d'arape circulation ya makila na biso et circuler malamu ndeko liaka penda safu omona poso kitoko omona mutema ezo fonctionner bien omona makano eza bien pona nini safu nde sa musala nango eza biloko mboka na biso to promouvoir safu to laksa ba étranger ba yebite ba bénéficier pe na bien fo eza kati na safu na place ke ba melaka ba kisi pour la koluka ba vitamine lokola C eza pe na kati na safu donc safu eza vraiment bien to sala vraiment promotion ya biloko mboka na biso eko aider pe mboka na biso et importaka biloko ba safu po biso pe ba mboka na biso na Afrique et se développer. En tout cas safu eza fruit moko très énergétique. Soko uzanga ba énergie olembaka lembakula la parce que dans ma classe to ko sa ba exercice liaka ba safu mona ko énergie ko ya na nzoto tambola ka makolo énergie ko ya na nzoto safu vraiment eza ko contribuer na énergie ya nzoto ya moto tozanga ka safu te bando yana za ko encourager bino pona bato balinga pe ko perdre ba poids en tout cas soko liaka safu oliaka safu mingo mona pe eko aider yo romona ke obando perdre ba poids obimsa taille moko ya bien parce que à partir quand ya safu ozo consommer et d'agaper pour muta à maigrir safu eza vraiment très bien so ozo éviter ba minene pour minene même ba maladie belé mais avec safu omona ke moya munene makasi ezate oza toujours na taille na yo normal en tout cas pour la ba diabétique pe eza recommandé na bango ba consommer ka safu et ko sala bango malamu pona kati ya safu eza na peu de glycide eza muke na kati ya safu yango ne ko empêcher bango to ya sika la bango e mata donc ba diabétique bozangisaka safu te ekosunga bino makasi o partager pe na baninga musu ya bamboka musu ba yebite o lakisa bango safu po aider bango et gérer pe maladie na bango ya diabète. En tout cas énergie eza kati na safu na situation ya diabète ozomona ke ekosunga bino makasi boza na besoin ya kozangisaka safu te na alimentation na bino. Pour la kati ya safu na kaka 100 grammes ya safu ezo contenir 610 à 650 calories na kati. Ka safu eza malamu to to consomaka safu na biso ekosunga biso malamu. Kaka safu wana pe eza na ba protéines makasi 70%, pardon, je m'excuse, 7% il y a protéines et dans la kati ya safu na biso. Na safu moko kaka eza déjà na 7% ya protéines. Donc soko lia ka safu mi ozomona ko zokota ba protéines mingi na nzoto e ko sunga yo malamu. En tout cas safu nde to yebi yango eza vraiment gras. Eza na famille ya ba Buceraceae, ya arbre safution eza na famille ya Buceraceae, eza na ba gras na kati. Yango la tango tolambaka safu bamusu bazaka basalaka safu bazokalinga ngo na mafuta huile pona nga eza conseillé te okalinga ngo na huile po safu déjà yango moko dorénavant ezaka deja na huile ebele yango wana ezali mieux ko kalinga safu sans mafuta ou bien otokisi yango na mai ya moto ekosala bien so po olingi obakisi mwa ingrédient mokie ezala ta mwa mungwa mokie kaka po esala yango kaka mwa saveur ya bien ou bien tu as céleri en poudre na pelo teka mbuke po sala ngo saveur a bien e ko sunga même mafuta huile ebele e ko sunga te po yango moko déjà ça fu ya mafuta ebele faut ko éviter ko ba mafuta kwa consommation ya ba mafuta ebele ezaka malamu te pour na santé vraiment de na lobby ça fu ezaka na ba couleur ya vert ezali ezaka pe la
couleur ya violet na kati nango ezali vert lokola avocat mais eza mpe na couleur ya bleu ciel également na libanda nango. En tout cas ndenge nalobi na petit déjeuner soki olingi ozwa bana na yo bien so balingaka safu te salaka yango na petit déjeuner osali mwa sandwich otie safu na place ya beurre mpe obakisi babiloko mosusu lokola basalade bakoma bacharcuterie ndambo okangeli bango opesi bango bakonsome yango mpo babénéficie mpe na oyo nyonso ya malamu eza kati na safu. En tout cas ezala babiloko ya bien otokoki kosalelaka mpona bafruit ya bien mpona kogrinote na place ogrinote biscuit ndeko ngai na kokonseye yo osali mwa safu na otiango na mwa sac na yo oke nango na mosala comme lunch na yo ozogrinote safu na place ogrinote babiscuit babombo babiloko mosusu oyo ezalaka kezomemela fo babien fete na nzoto grinote na yo safu ekosala yo malamu mpo safu eza na babienfait ebele. Mode ya préparation ya safu ndenge nalobaki okoki kobouillir yango okoki kofre yango mais nga na préféraka osala yango sans mafuta nde kana oyebi otie mwa ingrédient moke eza na mwa moke eleka mpe te otie mwa seleri ya poudre wana po esala yango mwa goût ya bien ekosala yo malamu ndeko. Vraiment safu eza bien tokonsomaka yango eza mpe na bafibre mingi. Fibre eyedaka biso mpona digestion ntango oliaka basafu omonaka eza mpasi mpo oza na constipation omonaka système na yo ekofonctionne bien mpo ozodigere bien ozomonaka ezocontribue mpe na bonne santé na yo. En tout cas safu eza vraiment na multiple vertu. Safu na bamboka mosusu lokola nabetelemo lisolo moke na mboka oyo ezali tobengi ya Côte d'Ivoire. Ex-feu président ya Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny ye ayebaka safu te vers les années 75 ayebaka safu te mais ntango azalaki invité na mboka na biso par le feu président Mobutu na mboka na biso Zaïre à l'époque nde baservaka ye safu asepelaka na safu mingi yango wana amemaka semence ya safu kuna na Côte d'Ivoire ntango bakei nango kuna bacherche ya Côte d'Ivoire batravaille nango bakomi kolona yango après avoir kolona yango yango wana esalaki ke na mboka na bango ya Côte d'Ivoire bayeki mpe kodécouvrir safu mais oyo eloko ya impressionnaki ngai bango bayebi safu na année 1975 nde bango bayebaki safu ndenge azwaki yango pa président Mobutu je m'excuse ezalaki na année 1977 azwaka safu na Congo mais lelo oyo omonake na Côte d'Ivoire bakoma kotravaille safu na ndenge mwa moke te biso totikala nsima bango bakoma kosala batransformation ya makasi a partir ya safu mpe ozomona baizine ekoma kuna natalaki documentaire bazocreye baassaisonnement mpona kotiala babiloko ya kolia mpona safu mpo bamonike babienfait ya safu eza makasi bazosala encore baassaisonnement bazosala bacofture ya safu bazosala mpe bapomade contre les acné ya safu mpona baposwa bana ezolongola meme bavergeture banduta na partie ya produit ya basali ya base ya safu ezolonga basali nyonso eza naturel babakisi ata chimie na kati nyonso eza naturel basali mpe bapomade ya suki bashampoing na balait corporel na basavon vraiment etikaki ngai na kamwaki mpe nasepelaki meme ya mabeka ezali nini bazwa fruit mpa na biso bango bakei nango mosika bakomi meme koexporte baproduit basali ya base ya safu me biso bato tobandi masolo ya safu tosali nango kaka eloko te tosuki yango kaka na mboka mpe tozotinda yango kaka bandeko bazalakisaka bazotinda yango kaka na baoccidentaux mpona biso bandeko toya mosika tokonsome sele makambo basala yango batinda yango ame mutu moko te azwi initiative ya kotravaille safu comme il faut ndenge bandeko ya Côte d'Ivoire baza koexploite yango makasi koleka esalaki ngai esengo. En tout cas d'une manière traditionnelle safu eza vraiment nzete moko ezali vraiment très nutritif mpe ezali médicinal etretaka bamaladi ya ndenge na ndenge soki ovandaka na Afrique omonaka bamakasi basafu ozala possibilité kozwa baracine na safu. En tout cas safu eyedaka makasi nango na baracine nango soki otokisi yango opase yango orince yango obwaki basalite mosusu otikali kaka na jus nango ozokonsome moitié ya verre ya jus na ntongo mpe na pokwa ekobikisa bamaladi ebele tel ke hypertension eza kolongola mpe bagrosse fatigue soki olembaka mingi ekolongola bafatigue enetoyaka mpe makila na biso ezopermettre meme bavision na biso bamisi na biso emona malamu epuis a partir ya huile ya safu eza koagir mpona cerveau na ya biso efonctionne mpe bacerveau surtout ya bana mike so bazala mo baperte bamémoire ou bien bavieillard oyo bazalaka baperte bamémoire a partir ya safu
ozomona ke bazozongisa bamémoire na bango malamu ezosunga bango malamu mpona perte ya mémoire ekende mpe baboiva mpena baconnaissance na bango comme il faut mpe safu wana kaka eza koprévenir baprostate eza mpe koprévenir bamalaria na batyphoïde soki omelaka safu moko ya nde na bimélange osali ya safu ozomela yango na ntongo verre moko moitié ya verre na ntongo voiture ya verre na pokwa ekobikisa meme malaria soki ozali mbongo ozomabikisa malaria eke ozala banzete makasi ya safu tokisa yango na baracine melaka yango ntongo mpo omonaka ekosunga malaria ekokende typhoïde ekokende hémorroïde ekokende meme baso baza bastation bafrigide bakobika frigidité ezobika a partir ya safu mpe baproblème mosusu ya kobota bamosusu mpe babota a partir ka ya basafu wana bamelaka yango epermete bango bakoma féconde kaka na nzela ya safu makasa na racine nango vraiment safu eza produit moko très malamu toyebaki te toliaka yango mosuku tonegligeaka bamosusu bazalaka mpe ale safu azu mokokoli ya safu abwaki ndeko kaka mokokoli ya biso lokola toza na possibilité wana te ozala na afrique tomona makasa nango tomona baracine okokozwa mpe kaka mokokoli wana safu uswat kaka safu kaka ndenge osombi yango wana ya mobesu okatikati yango otiango na mashine na yo omixe yango ntango omélange yango otiango na mai omélange yango apres opase yango jus wana ya safu to okoreklevwa jus wana ya safu okoki mpe komelaka katikati ya kopo ya safu wana na ntongo katikati na butu ekosunga yo mpe ekobikisa bamaladi oyo kaka natangeli bino wana po soki biso tozwi possibilité ozwa makasa te me tokokosala yango mpe apartir kaka ya fruit wana tomélange tomixe yango na machine mpe tozomela yango ntongo poko en tout cas soki oza na patience oza na persévérance ozomela yango mikolo nyonso omonake ekomemelo babienfait ebele mpe okozwa guérison na bamaladi ebele vraiment safu eza fruit kitoko bandeko tonegligeaka safu te tobwakaka mokokoli ya safu te tia yango na sachet bomba yango na congélateur mokolo okozala na temps omélange yango na machine melango ezala mwa tiede ezala malili te soki eza tiede nde eza bien melango mpena bongo bandeko omonake bamaladi oyo natendeli bino comme bamaladi ya hypertension ya bafatigue mpona konettoye makila na yo na nzoto soki oza na problème ya vision soki oza na problème ya baperte ya bamémoire oza na baproblème mpona kopreveni olingi koprévenir kaka lokola bamaladi lokola bacancer olingi koprévenir yango bamalaria batyphoïde mpona tata na afrique bafrigidité mpona bamama mosusu mpe baproblème ya affantement en tout cas melaka safu bongo okomonake maleme soki oza na patience ekomemela mpena babienfait okomona changement makasi na nzoto na yo vraiment bandeko nasepeli mingi ndenge tosoli masolo ya safu eza biloko ya mboka na biso badinga ya Côte d'Ivoire bayiba mpa na biso na 1977 bakoma nango mosika vraiment me biso totikali nsima eza kaka baide tozopesa na baoyo baza na esprit ya entrepreneuria bakoki kopense mpe na safu kotala eloko nini basengeli kosala mpo tobénéficie na babienfait nyonso ya safu telke ndenge baninga na Côte d'Ivoire bazosala balotion ya safu bazosala bahuile ya safu mpona baposo ya nzoto bazosala baassaisonnement ya safu baconfiture ya safu bapomade ya malamu mpona poso en tout cas eza baide toujours ya malamu oyo tozomema na Express TV tolingi bato basepanouir tolobaki 2024 ekozala année ya succès ya prospérité ya changement bachangement ekotala bavi na biso tocreye bamakambo ya kitoko oyo ekomema mpe un plus na mboka na biso Congo RDC équipe ya makasi mama nzambe apambola bino on se revoit dans un prochain numéro nakoloba bino kaka consommer safu consommer biloko ya mboka na biso biloko Afrique po Afrique ekende liboso na kombo na Yesu soyez bénis on se revoit prochainement merci à plus